solo la vérité. Pesa kimia na bomoi na ngai. Parce que kimia nzambe muta mokila ro peso kimia. C'est lui le prince des pays en ando senga pesanga kimia. Parce que j'étais tourmenté mokili batu bazo lapideo. Bazo finga yo aolu ba marambo ba ebité. Mige na minute wana siko nde bando sala bon. Nga pe siko na lati souci na kuyi na kufi. Na tiki di bota. Na tiki bateau pe batale la nga bana na nga 4 bazana ba mes enfants ils sont encore petits. Remonte. Solo la vérité. Tant que Babylone wane bando le kambamo abenga ngabi papa sala na abstraction éviter autant la Babylone mususu parce que mambe le cas ya kitoko te. Mi gebi Babylone mususu ko éviter be loko ba peksa mutelo onde mutatala. Gutala te te la petite ona gutala te gutala. Olukani te fonatala. Mi geso otali na l'action ba vidéo na nga période on j'avais beaucoup maigri. Franchement ça m'avait touché. Solo la vérité. J'avais tout sur mon téléphone, donc na rolo ba bon voilà. Ozomona na roba bon na ro yo kande na bisio maramsu ya régler na téléphone. Tu imagines la personne qui est décédée. Un mois kaka mutava bozagi ne boseki bo ndeni abana bakiti ya nene image za témoin. Solo la vérité. Migi batu bako jijio na ndenge tu barozo batu bako ko lobana bango moi je na vivaka na mutema nanga nzamba yebi mutema nanga migi bana la banda carrière nanga oti lelo naza j'ai été toujours correct je n'ai jamais été un grand bateau tout basala nga bolamu solo la vérité ngai mutu loro légende loro avait mo pas bon mouvement mutako utiliser nga pour ça bablo mobo jamais de la vie je lui dois beaucoup de respect c'est parmi des gens où on a la linga solo la vérité yo ya ko finga na kombo na nga la reconnaître ote na bengo goza fanatique mais yo ya ko dimne bato zo finga ba mama bato na kombo na nga so nazo adhérer na mambo yo zo salate je te porte plainte j'ai le droit ata yo lobi ke mutu wana aza mutu na ngate ata lobi ke mutu wana aza fanatique ba pexara été mais tanga yo finga na kombo na yo image na ope ba mona na sima mige mutu mo lelo ya ba fandi boy ayo ni atabat ba générique après lobi ba moninga na etole na après na lobi ka mutu na ngate c'est n'importe quoi mon frère solo la vérité naza pe fanatique ya bango nyoso mais nga na ko koma te fanatique on a koma on la ta kombo mo bo na zwango koma na mapeka na nga non je peux pas le faire ba sala ngo ba comprendre ngo plus tard que ça des avantages pour n'avons parce que et kangela bon ba porte belle place mususu au monde la boy ba fongole pote ya kota te ya finga leader na biso solo la vérité aujourd'hui kinde kotala lelo ba quand ekoma na théâtre lelo kutu ekomi mabena bana ya ba artiste mo la mage mo la ansu solo alati bilamba ba yambi pe na plateau aye ko finga la duchesse mwana nanga finga papa muninga papa na elora papa legito papa kulutu na c'est grave solo la vérité nga ben française na ndima bango te mike ya Congo ndima bango te na ndima bango te baza ba danseuse obi nga prière na nga kutu ko nzamba française c'est bien na TikTok to zo mike botika ba biloko wana obi kombo wana lelo to ko musaka na Congo mo la mfimo ka telema bina ne ba musique ba kofi ba ya ba bajibe ya ba ofali ya ba faire na TikTok boko solo la vérité mike nga obi prière na nga nini nzamba sunga kaka TikTok et comme alors YouTube Deni, c'est-à-dire droit d'auteur ya musique oyebi mezala kati nde otie mission chaka nzembo moko awa omona tindo ngasi ko susi nanga moi so TikTok ekomi bongo misala bato ebele ekufi solo la vérité mige kobina na kobina donc TikTok ya Congo 100% kobina donc 80% kobina 20% na donc siko bato ndenge wana mutaya kaka bini atie nzembo asali kama maboko na nzembo apolo obenga influenceuse non to benga eloko na kombo nango baba influenceuse te baba TikTokers solo la vérité nalia na ba mbisi na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu
brochette oyo tobengi kamundele mayebo nde biloko nyonso ya mboka pa galaxie mambo tozolia c'est mambo galaxie azosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire tie mosapi na liso mais galaxie mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxie Mambo, c'est du waouh. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bienvenue dans votre émission Fauteuil jaune, très cher internaute. Bonjour, bonsoir, merci de la confiance, de la considération de cette émission. Merci de poser bénévolat d'habitude à travers notre chaîne YouTube sur la vérité studio, la chaîne YouTube et la Rabino Vérité en face. Comme d'habitude, merci à tout s'abonner à la chaîne YouTube sur la vérité. S'abonner s'il vous plaît, s'abonner à la chaîne YouTube et la Rabino Vérité en face sur la vérité studio. Les amis, il y a une plateforme de l'émission Bélé Zoya, Kalamingité, puis na Facebook, s'il vous plaît. Vous sur la vérité studio, vous s'abonner à TikTok, Instagram. Les autres plateformes autres, tout le monde en direct pour partager des infos. On a un plaisir, mon grand humoriste yambo kanabiso na kombo ya Hans Luzolo o lelo yepe ache date moni lisola chat date na rappelé sir na biso Christine chat date ezaki idéologie mora bien motivation moni biso tolinga ba slogan ko ba chat date na place bo finga ba mère ba tout na place bo finga ba musicien congolais mais ba slogan les ont motivé moni ve na ngape roga lampada yepa chat date na pesi mbote lampada yepa biso migi fo date Adidas Arena fait rigoler la date en sous-zolo neto yambi le loyepe ache date na théâtre gymnase Marie Belle na kata Paris yagi salon na ngenda accompagner venu sur Didier Lacoste et ba ni moi 2 ans passé na ngenda accompagner venu sur voix makuna yepe ache date c'est-à-dire ba porte-parole ba to musicien botika ko finga bo na ba slogan ko motiver batu ba sala makambo pona ko c'est ça ba congolais tout ça président en sous-zolo que j'ai dit bonjour. Bonjour Miguenyema. Bonne santé. Ouais, ça va, on est là. Hein. Ça date. Hein. Ouais, bon, Tozali, Yumo Ebigarane, Marambouyagi moi trop. Et puis Dieu nous a fait grâce au Kotimbula Sika, dont on a hôtel là, non, moi, Maramling Ezo Kindela. Après tout, mais bon, dans l'ensemble, on est là. Tout ça. Théâtre gymnase, Marie-Belle. Na une autre qui a fait depuis son voix Makuna, na mon date, na mon pepe na baché. Si na ba site na bango eza officiel mais au bomba isekelo bendeni odingeka pala moko pouf to zo info na bagi année oyo parce que migo ebilelo ba artiste belé ba comme ba artiste ba émission même na théâtre même na musique au mona ke artiste donc au mona so ko beti kombo na yo mona art na yo zo mona ka ba émission moi je voulais pas que ça soit le cas avec moi pour cette année na ba so ki na ye na likamumo na ekoloba na bino donc to vandaki na maison de production je produire na pesi Francombot avec Wima production to vandaki to zaki déjà pour étudier tout ça vraiment na badate belé to bi bon to banda na théâtre gymnase ils a des projets moro ils a déjà banda kala tout ça ko étudier en temps comme c'est bon de to relancer le roi billetterie ça qui lancé hier donc hier à partir de 20h 19h on va lancer billetterie bah moi on attend on a Zutalis na maman Paris pour na qui na salle na visiter pe salle na mon maramunyo so donc mais tu vendre ma calme tout ça maramuna kimia parce que tout le bango tu en retour il y a art na espace Schengen
Donc tokotikaka musique parce qu'il y a des bato nyonso pe kaka balinga pe musique ya mokili pete. Donc biso souci na biso ezaka makambo nyonso ezonga. Donc comédie ezonga, théâtre ezonga na basale muta sokoli mingi biso tosalaka yango ya nene image akoyebisa yo parce que na monde wana nga nazali eza trop koya na ba image trop bango ba filma ba biloko te parce que ya na ba benga yango ba droit d'auteur. Parce que dans ce spectacle, on a mis mon robot à protéger, à bloquer, on a olingale, m'souté bayanango parce que moi j'ai fait beaucoup de spectacles, même dans la ville, moussou, sur Bakati, sur France, sur Mindele, tout ça. J'étais dernièrement à Bruxelles, tout ça là, déjà comme d'habitude. Alors, le col là, tout le monde qui m'a ramené sur Fongwami, Baklout Nabiso, Bafali Babetaki et Innocent Beten à Bruxelles, à faire la double arena Genève. Non, na comédie et puis j'avais un pour parler na phénomène la dit sobe na mona ki Olanda qui c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et na estime belé pas na c'est un exemple à suivre. Azaki pe na ba idée on a bi vraiment photo zongi ça la toujours penser si Dieu le veut cette année oyo ba toi comédie to sangana ba Maurice c'est au beta Zénith de Paris. Ozomona à l'état biso to ça là ba programme parce que to okuta na week-end na Bruxelles ya on a habité la maison de production na bien dehors ya kosanga na biso peto ki non na ndenge ya ngamoko batu baya ba ko assister na événement ya one man show auto sala ngo ba place mususu metoyi na ngo pe sur Paris pour la toute première fois ngamoko na Paris na salle ya gymnase Maribel. Et ça combien de places? 800 places. 800 places. Oui. Ah ouais. Tu as dit la coste kuna ba biso ko betelo lisolo ke congolais moto yaka ne kuna dit la coste. Si o ba betelanga tenga mona kutu alekiti na ba émission papi mboma na ba accusé de réception ba visa ba mission tout na mona kango tout ça j'avais vu mais malheureusement on dirait betate. Ah betate. Mais ba Duchesse ba beta kuna 2010 ton ba na phénomène Ranson Mike la Duchesse président Fiston Saï un phénomène esobé. Vie de loin, c'est tout le pas à l'acquis, donc voilà, Babeta en 2010. Voilà. Voilà. Bandeko ba otala biso pour somba billet procédure izani à part na plateforme physique boy billet peut être comme quelque part bien bandeko belé bigara au somba bien en ligne briara moi bandeko belé. La majorité ba concert nyonso monia même y avait na fali pour pas mutaroye biso ke ayaki place mo be sanga billet ba pesier boy ezate. Je pense ba point de vente ezali mais bato vraiment ba na besoin pour bazala rassurer. C'est plus facile tu vas dans la poto bato nyonso ba yebi comment modalité ça la mapo na so billet na so OK na site. So côté na site au somba billet na yo à l'aise et ça plus facile parce que même na page na tie ba lien mutu so a côté kaka ba cliquer ba tie ba catégorie nyonso ba billet so za na besoin billet na ba prix olingi au côté sombi billet na parce que lelo parce qu'il faut traçabilité za na mam nyonso to sala lelo ba to vraiment linga traçabilité même au moins ni le coûter ça qui trop na musique akala mutu beti place boy atondi c'est sali boy mais ba to bazo ebate atondi ça gango ndenge nini atekaki babi yango wapi donc na bato mosusu bandoki babiloko ofele mais lelo ekomi vivement donc point de vente ezali donc comme soki mutu ana besoin donc point de vente na numéro en ligne ezali so mutu ana besoin akota contact na kopesa ngo na suka émission mais c'est plus que mutu to ana besoin somba billet so abeti théâtre de gymnase Maribel alors kota likolo a cliquer na 3 barres wana tie billetterie so abeti billetterie abeti le 13 juillet 2024, à mon spectacle, les grignotages en sous les 4 catégories. Toutes les catégories, on a pris dans le dernier, il y a billet, prix à billets à 43 €. Soit tu vas côté, pour qui, aux UP billets électroniques, il y a aussi un fanatique à travers l'émission, mutu nyonso somba billet na atinde la vidéo. Sombi billet na atinde la vidéo, tu repostes en poto l'accès batuke, batu balingara comédie na mboko, batu ba sepela mako seka. Surtout batu ba église belé ba bengi nga po moni biso théâtre 300 frontières, tu vois. Batu ba église belé ba bengi nga po jour wana na ba pasteur ba oya, na ba maman pasteur, ba diacre, ba nan na pesipe pasteur Franck Balanda na maman Josi Bambo tebe na robo sanate, vina nga Rigo. Boka na Mardoché na maman Ginette Bambo tebele ska bazali, maman Esther donc je pense mukolo wana et vous allez 5 mois trop parce que tu as partagé un très bon moment. Voilà. Et ça n'est plusieurs et bah surprise déjà bien aux appels ou invité ou bah déjà confirmé est-ce que ça loin les a 800 places ils appellent la capacité à inviter même bah comédien à Congo bah région de pour la journée bah possibilité nous en avons pour un événement autour là et puis bien cette date c'est très important malgré tu as affiche les bien Aristote pour ça la montage bon insérer les affiches net pour la communication
Margué, tout le monde a date, mais c'était date, et banda Ernini, Souka Ernini, et ça date. Le 13 juillet. Le 13 juillet. Spectacle est à désert. Pour boyer bina poto zé sous ma des agi kalaté boyer tongo sama blou wani a raisouté. Donc spectacle est à désert. Donc au banda 20h, 22h tout ici. Donc il y a un spectacle à comédie. En kuna il y a batu bayebi déjà ani marambo tambola. Donc ton baolo ba 20h. Donc 20h juste c'est biso to bandi pour ça la PC biso 2h. Donc à 20h juste le 13 juillet 2024 à 20h spectacle les bandits. Donc Batu et vous avez plaisir oh ndo tuniwana toujours ça déplacement na Kinshasa pour pas longtemps pour na ko zoapi ba délégation parce que j'avais bien voulu na partager scène wana jour wana na bande on a biso musu bazana na Kinshasa on a lobi on Batu pona nini mutu boye te batu musu ba pona nini vient na modéro te pona nini Batu on est en train de voir avec les producteurs mais ce qui est sûr et on a biso moko ya humoriste ya même invité na nga principal Ron Siakoukel. Donc il y a qui n'a même à Marrakech de rire tout ça là il y a un festival avec Madame Rosie je lui salue na Lubumbashi Kincheko Comedy Club on s'y a tout à ça après ba imo tout ça là na et na spectacle c'est parmi mes invités d'ailleurs pour ce spectacle que tu prépares on a en dehors il y a Ronsia tout y a pena bandeko oboye bike bazara ou sexa biso na ndenga ba maboke donc mais jusque là on était d'abord les noms. Mais tu as besoin de délégation pour tout. Et après, combien de personnes les délégations? La délégation, normalement, nombre peut être bon bimig. Mais ils ont vraiment battu, vraiment mig, battu vraiment. Baoya pour tout PC Laurent qui tout. En dehors de ça, il y a un pour tout ali. Ba venanga Janifa Bazali, ba Alissa la Bazali, ba président Devos Bazali, ba président Gabi Kiwaka, ba venanga pour Firenze na Liège. Ba vina nga Gimouya ba Velus kwa Nzambi na Angleterre ba mère vala ya zara na motema bazali ba Irène Makese ba Metaping donc jour wana ils a retrouvé donc olinga acteur na yo olinga actrice na yo yaka ba duche kapanga ba out Angleterre na Mama Soleil ngonga na pesi Mama Soleil mbote na ba na biso ba mbote sika bazali donc ba tu ba redéplacer Nicole Ngomba na bofu na biso na pembo donc ba collègue tout ba bina nga jour wana toya Maya Sir Nabiso Maya Léa Routou Azozonga Mabinanga Aoya Lisusu Bavenanga Christian Petit Papa Henri donc Sonia Evoloko Fatou Miracle do Batu Baroya vraiment Massia Osakanate Bobo Manoka le roi Salomo Yeroutou déjà à son bébé bien non je pense qu'on a posté ma vidéo à Bobo Manoka donc tous alama Batu Belé choix à Paris pour nani producteur Yona nabi que producteur à cause de la décision de ça yo. Parce que quand même, vous pouvez côté nous dans la popularité. Europe est monnaie. Pourquoi décider au banana Paris? Miguel Paris est capitale, est grand monde. Paris est place ma solo vraiment ya art et banana nous même biso moto biton tous na Kinto ah vena biso jibem piana we ranson ba obeta na Paris. Paris est la base ya art ya Afrique. Donc il y a un autre préféré qui n'a démarré carrière nanga isusu malamu na 2024 na banana Paris après Paris toujours en Bruxelles na mabele nanga après Paris Bruxelles oui tout ce qui na bandi konyo su baranda biso bo pesa ndeko na biso pour la première fois artiste et comédien a se produire yemoko na kati Europe o ezabna yemoko ni na lobake moi il fallait pour pas aigle na michaka yemoko ba musicien na sima les Ferrigola les padres michaka yemoko Kofi Olomide jibem piana Fabrigaz Robino donc yemoko na producteur donc ben invité baza to somba billet to kutana wana et vous la retrouvaille na biso na ba artère na biso ba saïda biso musala to la trop les seuls mots to ko sunga bango yango wana pour bazo petan ya ko lisa ba économie na bango ba kisa ba qualité na musala na bango en sous le jour réconciliation na yo na 2 minutes na naza auteur nango Tezaru Mamba auteur était mais lui Igor Kingunza président il y a un président éternel tout ça il y a des amaram tout ça ya repema ça n'est pas tout plaisir hein to pema na tala mige au moins dans la vie on a le bara soki muninga mo bolinga na mingi bozu mo bambri kuwele la rolexa maloba troté parce que amour bozaki nango kala eganga kaka kemabe photo luka toujours bolamu ele karebele na bisayo migi ba masana to galérer na bango ensemble lelo lo monte ko ya ko panza biso j'ai dit merci na pesi Zigura merci belena mère na biso loteta parce que Zigura ila nga ku ka téléphone zwa so la na mutu na eba allo
abani na maman ke bana to bana na biso bon ozomona. Donc c'était comme ça inconditionnel parce que ye to boti bana tout ensemble to koli ensemble to zala ensemble ngana zo clé na ngana pesi président Mimi yanda kuna ngana bandali ye pas eu ya apesi yanga do to salibo. Donc to bandi les lotés c'est des amis qu'on a commencé à très longtemps. Ata bat bamoni biso to sambriye ne zate les londi marambe komi boya mabe aussi mbati na ba famille. Biso c'est vraiment la famille. Donc là où tout mamba osamba te lobi ku to komona pa yebo atombo kelinga na osani. Na yebe ndazala mena biga mo tout ça na bege papa zande. Ah, ozoya nda ko sava. Ba sombelo ba kokana. Bon, ngapi na otindelo de rouge na. Non, c'est un ami, c'est dernièrement tout ça là na matanga. Eh obi ke mutakena matiche na pala la mbebiso dongo azui na makoti ntaka dongo na ichimige. Est-ce que ce sopa na ichabato. Président Mimi alambi dongo akoti na ich. Eh obi ke tanga okita na kara mundi bwana bi mais papa tu avais préparé du caca ou quoi? Tunga ekangi do ya dongo na biso président Mimi aza suka na dongo mutwana. Donc nous c'est vraiment la famille. Impact Biba, succès Moussessem, donc bana mai wana tout Eric Chimbulu, président Saïdon, toute la famille. Toute la famille. Mona mutuna biso Fabrice, la rappelle souvent na président Mimi, donc Prince Chabani Masananga Prince Chabani. Prince Chabani, Mobala Mbinga. Depuis. Prince Chabani, tu fais symbole. Parce que babina nga mageta ba collègue ba bengi ngai. To ba moni affiche babi papa. Président phénomène atina nga message babi félicitations au salonnaire na biso. Donc no mona otanga ba komona baombo. Ba osomba ba bien na bango zatere ba yo fele. Bango tout ba payer ba bien. Osomba na bali na bango ba osombela pe ba. Oui, que geste ba collègue marqué nga makasi. Ya tere muta obenga ondeni Shabana benga, obi ke to ya mabiso tout. Donc allo ba noter que on est ba ya bango tout vraiment na famille bani donc c'est quelque chose de bien. Ça va trop. Le plus grand souci en wana to vider ba billet, tout poto wandobe tama surtout wandobouler de salle mususu déjà. Voilà. Raconte dans la scène Ezala qui baise tous les réalité. Oh beaucoup de gens Lubumbashi. Maramwa de les gars qui mig. Et ningi ça va tu pas pour se ba réalité hein. Te ngai na koma ki na profiter na pesa kulutu na Cherry Monga. Ya mama Marlène Monga bambote belé na bana ya Cherry nazoe baté vena ngai. Donc position vers do pesa te nazoe baté. Donc nga na ki loger et pas Patrick Barak na PCP Patrick Barak na Nyota Lodge et si quand na mige jour au kende écologie na conseil au kende wana donc ozo vendre na lwa na poto fongoli bolo alola na zaki na hôtel na komi ba to na kotika batumba mo wana oh c'est le hasard na réception na bien bon ngape na matita nga likolo mo bobi kande zala to so na mukarame na kitina se abina l'accès place na ça comme d'habitude ndenge zala ba to développer na ra nde ambri ekotaki wana mais aza vi na nga na boya ki ke na beta e ozomona esala mabe po yo tika ki beta na evitaki te mukolo ti na koya te po vaza ba souffle za sou mama kasi mingi te ozomona yo mo akimi bo ameli pe makimi na bite aza ya na nga to bomba na ti wapi azwa lokumu na boyi na kima na nga ba problème yo ebikaka obiki batu ba mi tuna sko jour selo akutana sai ezandeni on dirait c'est le traitement na bitumba. Bon, na ebite wana bango monde ba eba. Mais tant to gomi de mikolo ça sert plus à rien net singa migi franchement na ko sauter babilo ko wana même ko se tyranner na ba télévision mon na 2024 ndé to ko tibo ça nous sert à rien. Que chacun de nous fasse son travail dans tout le bana débia. Il y a beaucoup des artistes même na corporation na biso ba comédien même ba musicien lelo ba koma ba musicien ba émission. Donc pour muta mona ebo obeta kombo na yo tala art o ya saleli batu ezate pour na succès mais par contre ba se lancer trop na ba émission que ça soit na biso que ça soit na comédie que ça soit na nini tout le monde a comme analyste tout le monde donc toujours comprendre des sociétés donc ça sera mieux que tout le monde garde son coin que tout le monde a sa musala na ye vous avez obligé de likamnyo soso ebimi faut ba eloga micro ba comme soupe tu peux te taire donc voilà ba ça boulot ba clash wana franchement ngave mané oyo na conseiller bango que ce soit venanga Léo que ce soit frère nanga fiston ça ils ont servi bon les loroté c'est des pères de famille ba propos mususu zo lobama wana
Et ça le kuta mais batu ba yo quand ba quand on maramba solo. Donc là on senga ba ma place baza kimi kota. Mais yo pe kimi kota mais yo mo polinga kimi te ba sortie médiatique no muso etouchara bandi ko belé. Ya kala. Ndeti na changer. Au changer. Ouais. Au changer mais ndenge au changer bo ndenge biso changer. Est-ce que un jour to komona pe to komona yo na Mama Kalunga na Mama Top même scène bo tourner pe un jour. Na ba sortie médiatique yo bima. Baza bwana ba ser na ngamigi. Baza mo ngande yo ba président Mimi. Baza ba ser na nga donc rien à voir mais comme on ngande na théâtre au mon nga isusu te wana je te promets déjà il y a ko sangala na ndenge tout ça maboke nde to ando sala kala parce que côté wana na biso na chaki pause mais net na même scène net na spectacle boy so Mama Kalunga na Paris et tomber kaza na Paris elle est la bienvenue mère ser na nga Top net Mama Top ya ma mère tout ça ba mbrima ta mère Mama Top ana ba koko Zomonda za na doande mona maman na biso mère na biso za ba koko ye pa ba koko doza maman avec beaucoup de respect bablo monsieur za nango peut-être tu rigoles mais peut-être mutation na premier degré mais rien n'empêche tout sola na biso très bien tout zonga na pe ko sola bien mais mingi nde rando nde ya na télé mais ko bongisi za na ndenga kuzu bongisi déjà. Mais tout ça, il n'y a pas de problème. Bilo monsieur à la coaching, keba amigi. Keba bablo belé bo mona yo quand ça bat aussi à part bateau ba ele lona ko finga bateau ba ben polio to monia mais mara monsieur za na ba coaching. Ah betana to ke tout en ndenge sala. Ozomona. Monsieur pesa pe ba best. Et solo le londe ni ba traiter ba comédien en général ba chana yo parce que ba traiter ba comédien pour ta nzila wana malgré le lokuma humoriste que boza ba ingrat vis-à-vis à Maman Olive. Je lui dois beaucoup de respect. C'est des mamans à valoriser, à respecter. Mais si j'ai on a balabala migi, ngana outi na Bruxelles na Vandi na Paris tout betali solo mère on a na légèreté, je saurais pas parler de ça. Je lui dois beaucoup de respect. Je la respecte. Je suis très reconnaissant na o asala pour na bande ko belé pe pour nanga. Donc je préfère mieux na cette terre na si j'ai. Il y a Maman Olive. Oui. Avec beaucoup de respect que je préfère dans cette terre, respect belé quand tu parles de Maman Lise, Maman Alison, Maman Denise, aujourd'hui, il y a une mutuelle de santé pour les artistes et comédiens. Lelo, bandeko bakoma soki a beli, na bana na bando soza na wi bana. Donc yo moi si na wi bana do boa 10 bo que so ba soin en fait grâce à fondation il y a Maman Denise Nyake Rotisekedi na profiter na PSAP mobile na oaza papa na biso président Félix Antoine Tshisekedi je remercie beaucoup maman na oasala bandero nanga donc beaucoup de respect na ba grande dame moi et pour na dossier on a mis vraiment là na lilobate so pour na bato bazo traiter des traiter message zani te na za respect dans un message na bangote. Dans un message na bon. Non, on ne viendra pas donner de leçons aux gens migués. Donc, tout sauter na biso. Tournons la page. Voilà. Bakino mingi basala théâtre pour aimer ma bango poto, pas zo basi ya poto. Impression par rapport à comment na ndeko na biso oti Lubumbashi, kota Lushi, Herman Amisi ya komi na kina kuma pe poto te. A osala makamne pe les bien, ben pression par out pour bala festation na ndeko na biso Herman Amisi. A regarder pe visibilité na ye. Abespé Libakou na zé la côté de la famille présidentielle. Félicitations. Abespé félicitations à jeune frère. Par contre, on a moi témoignage ou bien on a moi le commenter par rapport à jeune yauti qui note quoi. Auti pena mboka mo boya yepe kin. Abotama na kin makenda a kolapis na Lubumbashi. C'est quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup. Et tout même on a passé de très bons moments, on a profité de sa matière tchananga. Bambo Tebele, tout ça, on a Lubumbashi, tout passé de très bons moments, on a fait 5 jours ensemble, tout la moukara ensemble, tout lia, tout déjeuner, tout tambola, tout ça. C'est quelqu'un de très respectueux. Pour tout le bara na batouke, oh ma belle lisa le bara, pour réussir dans la vie, il faut que au bimara na Kinshasa. To bimara na poto to uta na famille moko boy pour non réussir na vie zara abnégation courage ya moto pour koma lelo la monsieur siko nzambe oh il a zo vivre lelo za destin oh comment mara déjà nzamba tchaka ke a tracé chemin aujourd'hui il fait un très bon carrière moi je na obetele ba maboko ebele bon vent nae a continuer pe atambola pe mokili mobimana arna zo sala puis félicitations pour son mariage je profite pour cette occasion là saluer moi Sinae Carole que je connais pas personnellement na ki ka télévision combo na télévision na souhaité bango
ba mariage malam. Ba mariage malam na yepé di susu. Mais lelo o tozana réalité moko to mona pour ba comédien na biso. Moni plupart ba comédien lelo. Bakumba fanatique ya baninga na ba musicien parce que comédien za star artiste et musicien pas za star. Il y a des comédiens on a yebi ba yebani ko dika ba musicien. Il y a des musiciens pe ba yebani ko dika ba comédien. Mais de l'autre côté le système moko au mona comédien mais warrior. Trouver le système au mona mais comédien mais gaulois. N'habite bino boza ba le loza humoriste. Nous avons un système et qu'on arranger les artistes et comédiens lobby plus tard dans leur parcours, dans leur carrière. Parce que nous avons c'est pas la même dans la fête. Ah, tout le monde a là. On a pour ça comédien, on a gaulois, mais on a pour ça comédien, on a aussi que ça bat. On a warrior, mais on a pour ça comédien, on a aussi que ça bat. Mais comédien, on a moutuya fali. Comédien, on a moutuya ferré. Et là, en vous, tout le monde a côté na carte ça mito comédien. Alors on a pona ya musala akoma fanatique et artiste et musicien. Pour nous aller encore plus loin, on a qu'il seulement vers sur la die sobe habiter na mie, il faudra à la compagnie de comédien à Paris, mais ceux qui va inviter comédien moko ou été quelconque, ils apposent que asa ceux qui warrior. Bilo mono na oka na TikTok na live. Ba quartier parce que muta organisé asa gaulois, il y a comme warrior, il y a ba quartier comédien mo faire accompagner la die sobe. Aux analyses est-ce que vous avez comédien lobby? Voilà, Migemoni, ils ont auto vivre les lots, Gaulois, Warrior, c'est à l'époque à la maison mère BCBG. Mais à cette époque-là, Migemoutunion soit un choix naïf. Même des tout comme ça, équipe, ou une équipe na mais il y a certains choix, il faut éthique à la rana moutema. Vous comprenez? Quand on l'accent na télé parce que on appelle ça ba jeune belé conseil batwana so ba yebio lelo ezatele yende musicien na ndazu ya bimisio ya komisio oyozali osali ba effort na po ya yeba yo donc ezatele sozo solo la na ye okoma kofinga oyo non migi ngano moninga na vandi boy na na musicien moko te ke na lala na lamuki asunga ngai ya bokolela nga bana donc bango nyoso o baza baleki o baza bayaya na ngai donc par là je veux dire quoi ils ont des avantages na yo mutu ozomona parce que concert il y a place beaucoup o kendete oyo ya fanatique o so asali fête na ko bing so teta neti mutu so loba o na yebi utangi kombonete donc là sous place wana ko kenda zo ta moi 500 mois ni ne sungi pe na moi fin du mois mais aux yeux en côté parce que yo la kisa facette na orchestre mo yo lingaka alors bato orchestre msusu ba organiser lo mo ba benga yo ezate dans la vraie vie ngana osinga na bandeko na biso o ba mi pesipo nazo mona na ba mère na ba sœur na osinga na ba o ba mi kotisi na biloko wana baza na bango naître et osunga bango parce que moni quand tu naître partout ko kenga na ba cérémonie na Kinshasa tango mutu na yo pe gigola kufaki na même semaine nakutani 2 fois je pense n'avait nanga Ferrego là 2 fois na même semaine n'avait nanga Fally Ipupa ba vidéo ça na ba réseaux sociaux ba moninga bo tant ba kulutu nanga na ba sala ba événement na tchaka poa boy na tché poa boy donc c'est pareil na ba jeune BCBG maison mère parce que na facette moroti mais nga plus na nga muta ba musique akala mais ba musique na ba mpe na yo karango na zapi fanatique ya bango nyoso mais nga na ko komate fanatique on a comme on a là ta comme mon robot na zwango comme la mapeka nga non je peux pas le faire ba ça lango ba comprendre plus tard que ça a des avantages pour nous parce que et kangela bon ba porte belle place mususu au monde la boy ah ba font les potes ya kotate ya finga leader na biso mais quand tu es naître donc tant aux naître comme il aura clair place il y a passe partout donc voilà très bien le comité na ba influenceuse tout le monde sur la comédien nga ba influenceuse na ndima bango te mike ya Congo ndima bango te na ndima bango te baza ba danseuse obi nga prière na nga kutu ko nzamba influenceuse beli na TikTok to te amige botika ba biloko wana obi kombo wana lelo to ko musaka na Congo mona mfimo ka tele mabina ne ba musique ba Kofi ba ya ba Jibe ya ba Fally ya ba faire na TikTok bo comme si influenceuse to tika mige nga obi prière na nga nini nzamba sunga kaka TikTok et comme alors YouTube Deni, c'est-à-dire droit d'auteur ya musique. Oui bi mezala ti le tie mission chaka nzemo moko o mona tindo ngasko souci na ngamo so TikTok e komi bongo misala ba te belé kufi po mige ça m'étonne oui bi nga
nazala na compte TikTok mais TikTok na pesi petit nanga Audrey ana Kinshasa ye muta tchara ba vidéo ye muta etizango parce que réseau wana omona mama mukolo miga na bana 7 8 abinaka tous les jours. Est-ce que Congo to mabina na TikTok? Il y a beaucoup de choses importantes sur Otali Bamboka Moussou mon a besoin évoluer. Bon certes, je dis pas tout le monde parce qu'il y a nos sœurs aussi qui font leur business na monagi. J'ai tout ilungana masane chudel ba oteka ba plante na bango. Pour la toute première fois na moi bon en live mo mais le lo mona mige kobina na kobina do TikTok ya Congo 100% kobina. Donc 80% kobina 20% donc si go bato ndenge wana mutaya kaka bini ba chentembo asali kama mabo na nzembo apolo benga influenceuse non to benga iloko na kombo nango baba influenceuse te baba tiktokeuse retenir que to baba tiktokeuse na TikTok influencer azati influencer azati pona nga eza avis nanga ba oyo ba osa bazo influencer bazali me bala mingi te misusu bazana baba danseuse baba na yebi kutu na yebi baba kombo mingi te yakuna mingi bazana bazaba danseuse tiktokeuse baba tiktokeuse comment influence migi yebi ko influencer c'est ça dit beaucoup. Est-ce que ba pe na port bazo aider na communauté bon migi na ko sote na ninga mabete tellement na kota trop te na yebi marambele ka kuna te neti tout à l'heure to na prince bakali na moni bazo chaka ka ba polémique nani boye wa che photo ngamoko na vanda boye na vandi boye Daphné Kikumbi Laetitia Kikumbi abenga presse na muteme suki nga ya na États-Unis bazo fingo na TikTok na bi mama tika ya finga tia rolema na talaka te na kota raté jour mususu matika songa benga na kota na live mobo papa na beti 2 heures na bi papa nga na kokate comment na kobebisa 2 heures boy o biso to lala ka na bi me boza mitema matika songa bana na bota mami genyema na sali 2 heures na live na kokate tout le monde na komo zo kutu pongi sur place mais bato baza ba expert nango ba beta ba 8 heures ba 9 heures ba message na bango mais to influence a peine ndenge moko ya positif ezala ateka muna bazubu mami ki photo mutu wana bo bandi ko finga bo sana ke bato wana pe bana ba famille ba père de famille bana ba comment ba tala ba image wana ça fait pas du bien. Et tant qu'artiste zo analyser les londe nini Ferrego la a tie double Adidas Arena et je voulais habiller comme très bien yo mon poche date fallait pour partir sur des dates na Lyon na Bordeaux. Et puis Venabiso Félix Oazé quoi aussi a tenu sur date qu'on a Adidas Arena Fabregas Maestro il va passer sur les 31 na Casino de Paris bah date pineza ça dit bien tous il a la poule de la cause nostra chemin de la gloire il y a bête en Bercy héritier pour na ko sauter moni te na ebisio pour papa héritier mbamo Bexi papa omoni Bexi le faut de canon ba salit te omoni tango yaka asala orchestre sans album sans nini agnede yako oser na Olympia place omoni makambo ça et là on a lingela héritier parce que c'est quelqu'un oh yema comme ba vena ngalumu kamba l'homme qui a osé yevma yaka a osaka ngana yebisu ka kanga data lelo to sutu ko vandi ko mona héritier libana hôtel Accor Arena parce que c'est quelqu'un azana ba fanatique na ye au baza fort les loto bon sanaté mais logique à mundele avant peso Accor Arena faut les cana non eza logique ya ba congolais ya logique à mundele te ya logique à ba congolais au bandi papa chelon pour mati non au koko beta pe ba migenyema il faut tester ta popularité c'est très important il faut mekarango mige parce que ce que le baki to bana mamba ba logique bon ngapi na roya na bi bon je me tape un peu sale moi à 100 places 200 places mais to bani maman na 800 na Paris il faut maintenant tester peu popularité na yo Miguel l'homme se mesure devant les obstacles devant moni devant ba défi bon on déplace mutaye ba force na je connais ces gars là na héritier qu'il est ana armée munene na simane parce que bino le lobo baraba goloa ba wario ba spiritas pe bazali bazebele na bangola na bisayo parce que obinga na salara na kinanga na répéter na concert moko héritier na betelo ko moko mais vidéo ana na mona ngona bi ba spiritas ba na ba page belebo mais ce sont des gens qui sont ba spiritas ba fanatiques mobo baza calme très poli baza poli ba loka ba fanatique musu telelo to mona ba finga ka bani donc azana armée muni na pis héritier c'est parmi les artistes musiciens ko ba na base makasi na mboko ana base ana baninga o ebele na yebi ba masa ba bobo beloy ba pegi dibinda wana ko ba frère na famille ba junior bongongo Union européenne l'odeur production ba masa na trésor ya ba ekuta zarani partout donc azana baninga o ba rodi kantouf
donc azana bato ebele ba bobo belo ministre ozomona ba Nikota donc ana bato ebele pour ne citer que c'est là sur les lois lobby que acha libaya sensibilisation et ça la mobilisation ça autour de hôtel Accor Arena. C'est quelqu'un que moi j'ai beaucoup de respect et d'estime pour Naebi que il est capable de le faire, il va le faire. Mais j'encourage tous les artistes parce que loko et ça lit bien. Retour à musique. Retour à musique na moni ya na ngacheta koto a meki da sarena moko na so 3 jours sold out. A meki deuxième lelo na yoka ba billet sidi. Aza susu na nini kuna na moni aigle pa linga rolala te. Ba abeti susu de arena li susu. Na yoki il paraît Didier Lacoste a obeta nini you arena ou à 40 000. Ah papa, toi na TV. Papa. Ah, tout ça l'émission bien papa. Tobi yenga la coste na ndo ticket pesi oki wana ti. Alobi ye mo so yo ko beti. Oh la songa la beti lo eza déjà là, c'est moi on dit. Mais peut-être la coste pas so date, mais to betati. Ah, c'est na envoie ma. Mige, nga bulo la nga na sala ga mige nga na hôtel nga moko na yesa mutu batu baseki. Mais bango esenga ba musicien ba pesa bango visa te. Donc il faut toi encourager batu na besengi pe kabose boule bimbo akanda biloka boma batu bana beso ba yoka na Zénith ba yoka na Olympia déplique pour manias azana banzemba kitoko belé achape libaya abetape atana casino de Paris ozomona nani lisusu na ro cité ba mise tout gaza zaraka mawete tout ça la souka na rumba ya beta ba mingi likolo mais tout auto beta souka na rumba to komande ko na bandeko ba otaliswa voilà gaz mawete achape libaya aya robeta Gobino mundi bazana studio sa album ne so album ne bimi aya pe awa ache libaya filé Ibrator piano yale Ibrator ozomona meilleur chanteur parmi les meilleurs chanteurs à Mboka. Mais musique ils ont une actualité macasse. Mais le lot ça les yo pesa impression parce que aux humoristes aux stars on a point de vie au le bato ba la biso ba ko retenir quelque chose où ils ont dérangé le lot na musique en Mboka na biso. Et lo ils ont dérangé le lot mige déraillement na biso ba dérapage comme trop. On aujourd'hui les gens ba komi ko bosana. Ba polémique ça là depuis kala biso to botami to kuti ba polémique mais ezo ça ma lelo miki non photo lukela en combo c'est la honte l'aime sous bomoni a tous aime sous na ba téléphone boy moi lelo système e comment a to cliquer le côté me bandolo ba yango mo na habité pourquoi ba ça lelo quoi ou vanda bolem sous mona na ba défendre on est biso ba télévision miki nga ça fait longtemps na relation ta la télé te post télé na nga so fongoli ko che YouTube mona ba dessin animé ba lifanto les moko mara mo écouteur boy pour na biso bêtise côté na musique yo ça ganate et puis ma sananga justement un level sa vie puis na pesi mbote na abra garçon black na ma sananga Fabrice Lombolo mo balambinga batindelanga lié moko boy batu bazo finga na TikTok bazo finga moi ça musicien mo bazo finga ba musicien bazo finga famille non donc muto ça le roi prière à réciter to recommande niveau point ni ba guerre faisait la loyale omoni nde komi boy mige kitoko nango yango wana oya chelibaya oya chelibaya oya chebo ko finga et ça et servi biso na lorote lelo mambe bébé comme vandi mabo comment muto akobando finga batu bo comment donc omona non musique comme salité batu wana donc na biso ce sont des gens à bannir dans la communauté mais omona muto anga finga pe batu côté mobo pe ba sepela na omona pe muto akuta na saline vidéo moi j'aurais la honte tu vois même il y a photo omona mage comment bato ba le na télévision je parle pas d'une seule personne non lo ba en général o zo sala malelo même ezaka na musique temige même chez biso na théâtre. Aujourd'hui, kende kotala lelo ba quand et comment na théâtre lelo kutu et komi mabena bana ya ba artiste mo la mage mo la ansu solo alati bilamba ba yambi pe na plateau aye ko finga la duchesse mwana nanga finga papa muninga papa na elo papa legito papa kulutu na c'est grave na biso makambo ekotiti 2024 batu ba retirer ba leçon te mige to la muka ba réalité to kutana na mokife te ya biso obi ga biso to la na Bruxelles to vandi bo to kaka na tongo mo ba biso diora ka bomba ya kufi mige lem so eba mutu wana te diora na pesi ba sincère condoléances na famille na eba na mwasi na
c'est quelqu'un de très souriant Miguel Asekaka aloba mungo moka c'est peut-être en sio boire en ate Bruxelles toi il m'a matanga do Bruxelles a dé na biso mutwana il était aimé toke na cimetière à Molenbeek na biso jour à matanga il y avait Diora mbila à Bruxelles à Salimbongo le roi no basalate po place à regarder na cimetière ezate akomi ko kanga ba photo patinde ba to ba PV pourquoi to lali to la muki to ndimete ke Diora ko tika biso na mo ba vena nga chiba abeli ku te ba vite fait kaka ba vena nga chiba swazaki wana ya mama na biso net ko mwasi moko malamu mwasi ave chiba nzamba pambola ya pese mwasi kitoko ba vena nga taki ba forme ba igeluvelela ba ve shiro chamala ba président Ombalu Mumba do Bruxelles mobimba to zaki na mawa ya ole la vie Diora to kunda ki weekend ezaki choc ozomona donc total a rappelé que la la muki moni mutute donc ça ne sert à rien tokota na ba terrain ou tokota lelo babi nemi ezoko mama mutabomyo na mutema tiake liwa pour ko finga we komi avant émission ta relo mo to ebisanga obi mère novement vandi mama leli ese na ndime nde na obota mige boye na mige mutu mwa roya afinga ngola finga mige mo ba fingi mère na regarde comment ça fait je connais une fille a outi ba outi ko licencié na musala parce que collègue nae je profite na PC mbote presque collègue nae a fingi maman nae devant et aussi longtemps maman nae ba kundae a sauté na compte a beta collègue wana ya moi si bon balé bana base parce que sa maman c'est asa être mo cher pour na vie na a ko tolérer jamais muta ko dimner maman na ofinga maman na a tolérer ki ngote ngwa donc nos mamans ce sont des personnes il y a opé sa valeur mais le lot tout monde muta vandi mabo ba générique ya ba maman o izaki na ndenga kuzulele ko mubimati na ba télévision ça fait trop mal pona yo banani bana base makamona ba musicien tu za ba tout ezaba prêtre tout ba bora maba bon auteur il y a mais insulte lelo il y a ba toi musicien mige soro lobby ngala lo chaka ba artiste en général nka olobara ba musicien te soro lobby les artistes mo quelconque ya olobana o ke batwana bazana na groupe na ngate to batwana ba batu na ngate ozomona soro lobby na mutu boye na olobano en général na théâtre que ça soit na musique ouais bisa fanatique ba pexara été ba msu ba fanatique ozo comprendre mige moni ngaso na telemi boye mwana moko mwasi lelo aye lelo na télévision akomi ko finga baninga na nga na kombo na nga pona honneur na nga wige nga na ko kende ko porter plainte na ye na kombo na ye yo afinga batu na kombo na nga na porter plainte atanga su kombo na nga te mige po anezo sala mate parce que tu as le pouvoir de le faire so muta diffamé yo ozo comprendre yo ya finga na kombo na nga na reconnaître ote na bengo goza fanatique mais yo ya ko dimner batu zo finga ba mama batu na kombo na nga so nazo adhérer na mambo yo zo sala te je te porte plainte j'ai le droit est-ce que ezo sali pe ba artiste mais bien sûr mais mige ata yo lobi ke mutu wana aza mutu na ngate ata lobi ke mutu wana aza fanatique ba pexara été mais tanga yo finga na kombo na yo image na yo pe ba mona na sima ba mona ke carrément c'est toi et ça salit et salir ba artiste na biso na lo ba en général parce que na théâtre pe zo salama et salir ba artiste c'est toi en général voilà parce que c'est votre image mige mutu mo lelo ya ba vandi boy ayo ni atabat ba générique après lobi ba moninga na etole na après na lobi ga mutu na ngate c'est n'importe quoi mon frère en sous toko avancer mingi te ça que to sur lango to bi ke zai loko esala ki ope pasi na famille na ba ndeko nyonso oyo to bungisa mama ya bana na yo que son âme repose en paix mais tu quand tout cas ba pression mike par rapport à famille bien sûr la vie privée parfois ko bisa biso parce que wana ba fanatique o batala pe ba différent invité to yambaka des fois comme on peut ko tarana kati na komba famille na yo to yambi yo moko responsable en sous est-ce que en sous le lozo mona bana o botana mama na bango to ko tika biso. Mais bien sûr, c'est mes enfants donc écoute sur moninga na ebo c'est pour eux. Donc de temps en temps yo yebi na za trop na Paris na za na pona na yara pona bango parce que maramususu ya mamba oloba na télévision te mes enfants restent mes enfants donc on a des très bonnes relations on avait aussi tous ala nango pe ka relation za nickel ngana bango donc surtout pour ça que na musika kuma se so azio mona mwana nga singa nga na nango singa nga na sombele ba écouteur atindela nga na forme ba écouteur donc ouais bah écoutez on va petit balatabo la sombela qui écoute na memela qui donc je de très bonnes on a toujours de très bonnes relations avec mes enfants mais
ngala linga toujours ça à la part des choses, tu vois, la vie privée reste un peu moni bilo monsieur ezala la monsieur so mona o ya minde romo boye na biso ma internet c'est scala na internet après surtout telemi na ba kitso to longo liboso ba caméra des fois ba bilo monsieur to regretta mais je t'assure que ce soit les monsieur mo bande romo le ka que moni a lobby moi genre moi ni yeba que au moment où nous parlons to lo balangage moko vous comprenez ni na loba tout le langage pour l'intérêt, il y a balifan tonabiso. Nous devons rassembler nos enfants, c'est très important. C'est très important. Ah ouais, c'est très important. Surtout, mais quand tu nous as question par rapport aux réseaux sociaux, et comme ils sont irresponsables. Ils ont une cause aux responsables. C'est pour cela qu'il faut poser des questions sur le si comme Miguel, il y a beaucoup de gens, ils se font responsables de la télévision, mais en soi, ils sont peut-être que tous les gens sont pas mon responsable exactement. OK au bimina bana OK na wana foot locker au sombeli bana basket au filma ngo na télévision ba bengi responsable là msuna ne mo bimbo sala ki onka mbala moko mais peut-être muto a sala ngo de temps en temps mais a filma na ngote nde ba bengi responsable tu vois ça c'est du matu-vie ozomona et ba te belé de leur mo sala ngo moi je trouve que tu peux bien aider tes enfants, tu n'es pas obligé qu'il faut afficher en auto. Tu es obligé de passer à bon moment. Mais il y a un portable. Tu verras, tu vas voir des très bons moments, je pense. Je passe en famille avec mes enfants, maman Sarah. Toi, on a besoin de tout l'accent au batouté. Quand je parle de mes enfants, tout en général. Tu as rappelé, tu moi resto, tu as damé, nabiso. Naro bimsa ba na pe bango sauté. Déjà na bimsa priel, mais trois autres voilà, ba na ba na coulisse, ba na bango à l'aise. Si on a déjà ils vont te dire notre papa il a fait ceci pour batalar. Donc moi vraiment pour l'image de mes enfants et puis ma fille aînée elle a 11 ans aujourd'hui. Donc à la fin tout et les kakamige à mon des fois balingala mususu kota te mais à mon papa on t'avait mis ici il y avait quoi tu vois. Il faut nous passer moi la explication mon bébé. C'est pour cela pour l'image des enfants moi je fais vraiment très attention sur ça même à propos nanga même à dire nanga parce que aujourd'hui les images restent. Marambia Bana fait tango na TVT, les ansalobi, papa responsable la traitera Marambia Bana na TVT, ça il responsabilité mobimba yango wana ko traiter Marambia Bana na TV. Ans lozolo. Na bi que on a ba mauvais souvenir, ya ba obengi beaucoup ba influenceurs, c'était ba TikToker. Na période auto les ka ya matanga, ba to traiter que de tout sauf rien. Mon nanga mo pene est-ce là qui na matana ba live ba musu ba ebio te biso to ebio so ebio to liaka to melaka no to bi motema no zakana so eza to liaka so kozana o migi azo yo mais ba to traiter ba ebi que irresponsable ba traiter yo na tuna ko question pona ba to musu de ba to biso profiter muta TikTok ko analyser mi gagner mama ebi poche na ngati en salade ketcha 800 € azangi 50 € pesa moane bana ba 8 tite mi balé donc c'est ça souvenir ni mabena otika na ona période wana et ben les que l'on ndenge nini komona ba congolo ba bande kuna yo muto traité ndenge alingi son aventurier abomisi mutu ye muta bomiye ye ba mema na poto ye tout olata ba fozina motema papa c'est comme ça mige nga na pesi tantine Nadine Misamo ba mbote belé skaza na Liège à tante maman Sarah tant au babilo rwande bandole kambamo abenga ngabi papa sala na abstraction éviter autant la bablo musus parce que mambe le cas ya gitorote mi gebi blo muso go éviter be loko ba peksa mutelo ne mutatala gutala te la petite on a gutala te guta o lukani te fonatala mi geso otali na l'action ba vidéo na nga période on j'avais beaucoup maigri franchement ça m'avait touché mais lelo en plus c'est PC nga pas s'enmeter nga pour comprendre que mama mike mo kilo ego toucher abisote parce que mon thème c'est d'art ça m'avait trop touché de mige na tali ba propos na tali mige na oloba mais bato bazo comprendre mamba oloba mige j'avais tout sur mon téléphone no ke na oloba bon voilà ozomona na roba bon na yo quand na bisio maramsu ya régler na téléphone tu imagines la personne qui est décédée un mois kaka mutava bozagi ne boseki bo ndeni abana bakiti ya nene image à sa témoin bokepe bobeti tout Champs-Élysées bodame ba petit ande alors mère
Franca, bima la fenêtre, ok, bango nani, il faut pas quitter ba, yaya pour ba petit lieu bika ba na ba grand frère na bango na profiter na pisa bon bambote. Ba quitter ba zu ba petit na ba moi ba ni na bango ba moi lieu bika ba petit ba nga moi magdo ba mati palace. Ba tu ba ebité o izala kikati. Mettons ka ba moni ba tu ba bando créer yon ando kanzi momo Macleber. Nze mwana ti lelo so ebi. En fait, moi, je me nourris dans la musique à Kala. Parce que moi, on était un gars. Baïmbara. Lokito bopa kolinga na nzoto na lela te po ninye. Babo écoute si kana mona bakunda o Macleber. Ngana wiyo. Oh pasi sona. Ba famille na baninga ba sacrifier ngana baninga o ya Macleber. Nze mwana so na yo ki ngomi gena la rolela. Après so na leli na suka na tenze momo ya frère de Ningonde. Que Dieu lui bénisse. Yo elonga nanga pesa kimia na bomoi nanga bato tout baza na stati nanga mona na bando chaka nzambe pesa kimia. J'ai demandé à Dieu de me donner la paix parce que c'est lui le prince de paix et puis nzamba pesa nga kimia na ndo senga car la Bible dit senga nzambe loko linga opeso mutema no lingi mige bato bako jijio na ndenge tout barozo bato bako ko loba na bango. Moi je na vivre kana mutema nanga nzamba yebi mutema nanga mige bana na banda carrière nanga o tilelo naza. J'ai été toujours correct. Je n'ai jamais été un grand na bato tout basala nga bolamu. Donc na vandera na manzimbo frère de Ningonde. Yo elonga nanga pesa kimia na bomoi nangai. Parce que Kimia Nzambe Mouta Mukila Ropeso Kimia, c'est lui le prince des pays en Ando Senga Pesanga Kimia. Parce que j'étais tourmenté, Mokili Batu Bazo lapidéo, Bazo Fingayo, Aolu Bamarambo Baebite. Migi na minute tu en as sikonde Bando Salabon, Ngape Siko, na Lati Souci na Kouy na Koufi. Na Tikis di Bota. Na Tiki Bato Pe Batale Langa, Banana 4 Bazana. Mes enfants ils sont encore petits. Vraiment. Migi, moi, Maramoussou. Tout sauter à pas joindre. Na lingo lo bango parce que ça peut me faire couler des larmes parce que Congolais est sous ma baie. Congolais monté à ma baie. Ah vraiment monté à ma baie. Congolais a bête la moutou ma boko mbala moko. Mais a aussi kawe belé. A tout ça dit bola monde. Vous comprenez? Les réseaux sociaux et yév ma pour nous détruire batou. Moutou sou ba rozo ma réputation no bo babalo le on ma belé. Mais on n'est pas là aussi en tant que des artistes. C'est toujours en tant que poto ya rabatuma lobby. Boya moninga blom susu ata fanatique à lobby na répondre. Mais ça tombe bien, fallait tout gréver papier loko tourner loko na tout le bon. Mais cette époque là bato ba TikTok ba nini est-ce que yebisanga. To bato bongo yo yebisanga benga bomba influence. Parce que monsieur suku to mona sa lo ba mamu ayebi atate. Na kama ko to mona momimo batindelo na bi oh ye kuta ko benga ngapi na font. Andeni na okelo ozipe vraie version. Mais Miguel alobara ande chancel mbemba alon la justice de Dieu yana. Vous comprenez? Nzamba justifie on a minute on attend bossel nga ba campagne Miguel. Na zala momona na les frites na kepe na sambeli na lali pongi kitoko na lali na ngapona yebike mutema pembeli kamuna mututi. Asuduzo do apportera nini na vie à Karine Mokonzi. Question monsieur outil basé na relation à Karine Mokonzi dans de biso frère na biso Evi. En fait dans le but na golo bateko s'afficher trop mais période on zara trop na Karine Mokonzi. Le gros grand frère naé et puis Evi a kuta na Karine Mokonzi si je me trompe pas mais tout bando tala na vidéo bando tourner trop période wana tina ba fiançailles na mona rayo poza la wana à part on que grand frère congolais Karine alo aleki na yo na ndé pour portakaye na limite aux oreilles congolaises mo buna aux oreilles vraiment le petite sœur à part nous zara nini pas Karine Mokonzi. Bon Karine aleki na kando lobi wana Evi kutu nga na kolina Evi pour ton information. Mon Evi qui kouli massa na nga vraiment donc ya bomwana. Parce que nga na kolina lemba au même temps na yolo na wagenya 33 et pas bakoko nanga. Evi sko avant na man face na biso donc makadam de kaboli biso po biso bana yolo pe makadam talara. C'est un ami de bakutana pe na petite sœur to komo kangama. Bon tango simbité mutamto sa chemin mais pour parler de Karine c'est une petite sœur. Oyo na linga mingi. Vous comprenez? Que ce soit ndenge na ye, que ce soit quand ne baloba na famille so mutu na mutaza ndenge na ya zalela. Il y a préférence à la bon mais ayebi j'ai beaucoup d'estime et yepé c'est pareil ana ba estime et belé pananga et na profiter pe na pe sa chérie na Jimmy Belao mbote belé. Ils appellent solo.
na pesi mbali ne jimbela mbote bele soki madula barana ni mo soki nzoko ngolo ayebisu yoke ni naza malade ndimela ye to pesi Jimmy Bela mbote beau frère na biso Jimmy Bela papa na Rita na pesi ba mbote bele ah mais koko tsande mwana Evi na makambo wana c'est ça les problèmes te dans le sens nini mige soki neti yo kabwana oh mige na ndima tende yo kabwana na neti yo bu kabwana na mère maman azu mobali mususu do bana na bakobenge papa te bon asa Evi zara muter munene olinga ye muter internet ça passe comme ça il faut oser muter munene ba Karine baza somo abi président base na nga mutole la ngombongo asate nga mola avant la comment mutu 2 mois non c'est grave na théâtre gymnase Marie Belle est-ce que prier la Rosala si ah oui que prier la mutabana kasi on a na bana pour ça spectacle naï prier azo kangama papa quand est-ce qu'on va commencer la répétition j'ai dit on a encore assez de temps et tes apaisements il y aura un temps qu'on va travailler on attend le tonton Rossia dès qu'il va venir de Kin ou soit on a tout ça déplacement azo kangama papa on va commencer quand je dis t'inquiète pour moi là bana balingi mingi priel bana balingi mingi donc au moni ngando do tuna boy batu belé ba no petit nga rududu auto benga na petit nga Brunel noko show les jeunes mariés donc mais viens nini prier la Rosana bibola la pongi obligé Paris en plus ça sera pour la toute première fois à Paris à Kenda ba Kin ba Londres ba ni aller là Paris fort ah bon non à Paris na nouté ils emballent bosso mais ba ser na ende ba uta à Paris ba yaka Belgique donc ba maman ba otala biso boyebi ke bana bino bana biso balinga priel za moko ya ba humoriste ya mboka na biso mona pe ya humoriste ya Maurice Hans Luzolo boya na bana ba mona priel ba ebele na pesi pe Lisette Molasoko bambo Lisette Molasoko Shakira yegutu hier atindelinga de bof po mobile ne mambila poto atindelinga nde basombi ba billet ya yena bana Lisette nzamba pambola donc bana ba ozala priel ozala c'est priel peut soit il oblédar bala ina ndako accepter priel libala batu na raté moi no soit il oblédar joma oti Congo libala batu na raté mige ba pexara choix mutu te basala mutu choix te ya solo viena nga salva ema mwana te asenga kinkoya na mokili papa ba forçara mutu te batika muta sala choix na ye ba dressara ndeni ngana to yebi ke ba parent belé ou ba uta Congo ba buta bana bango balinga te bana bango ba s'engager na ba blédard mige soki ya balandi bongo mais biso ndo moni boye to vandi sa pe idéologie te to zo pe basi pété parce que to za ba blédard to kuti ba mère ba tanga ba nchika ba sala na ba crèche awa lelo tous ensemble mige nga franchement je suis pas ce genre de parents ça contre ou pour non ngai na moni choix ya mutu za choix mutu chacun doit être libre à faire ses choix donc nga na oyebisa mwana na ngate yaka na mutu boye mende na kotala mutu nino ye na pour nga mope na zawati donc ndazo kolela o comprendre nga zo kolela na botele a nazo mona bilongi nyoso na vanda mwana ela nga kumase photo salon mwana olala kangi mwana photo mais quand même le en fait tout sur moi réalité vite fait pour bande ko ba tala biso comprendre pe réalité mi qu'il est mais quand même pour la famille c'est très important aussi te na rosa la choix famille même peu famille pour ça non oza papa gentil te na rosa la choix famille mais moi na rara azwata na ye ay ba mutunini wa royela ba parents na ye elo nga na singara na bana yango na yebana ni roya na ba parents et ça peut être très important resonner parce que mige moni mutema mutu mutaye bien ngozaka nzambe mutu mususa roye pa na yo aye pona bien mais yo zo mona ka roye pona ba aventure to kota na ba sixième soutenir tinga pe mona lem sou na ville sou peut-être ba pc nga pe chance peut-être ba mona ya ça théâtre ça ba aventure mais ba mona bane bo utakina na bozo mata boti na bozo mata bozo mona donc il faut donner la chance à tout le monde dans la vie nga na la contre ba parents ou azate nga mwana nga faut balara docteur faut balara non merci Ansluzo to la des photos na émission lelo merci de m'écouter dans biso to bino j'ai des cool la série biso nzemu kitoko na titre alléluia to pesi na bande ko nyoso ba ta la vidéo o boke na chaîne YouTube na s'il vous plaît bo s'abonner dans l'avance et puis banzemu mususu zoya wazo mon bino j'ai des cool moko ya ba chanteur chrétien na biso félicitations j'ai des cool DJ Jordan de Liège azana matosi azana moyen de déplacement
aux en Belgique, aux en Paris, aux en Allemagne, aux en Suisse. Numéro les gens on a beaucoup contacté. Aza DJ Moko très sérieux et puis carré quoi. Carré. Aza na voiture né à la moitié de déplacement. Matos pe kitoko matos asika. DJ Jordan. ONG Kirim Avenue, réseau organisé soirée de Puta Day le 8 mars. Tu as invité à maman Nyon à Paris. Boye to kutana le 8 mars na soirée et à maman. Freddy Kombe a ce titre na kombo ya soki yote boya ebele tout ça et bo consommer ngo ndeko na biso Freddy Kombe titre eza soki yote. Merci na mandeko tout na biso, un grand merci na 2010 Chancel Mbemba 2010 Nzambe ya Baron, merci beaucoup. Merci na yo, merci na Papi Matalata la Matos Miroir d'Angola d'Acosta, merci beaucoup. Merci na Vena biso ya Guy Baena, colonisateur de la SAP Moté Mama Sylvie Baena, merci beaucoup. Merci na Fabrice Massamba Red Mouta English Fada, merci Kulutu, merci na yo, merci na Roi Bilamba Angola, Kelly Tsumbu Ochef de Paris. Na ta vraiment bato ko souffler en attendant voyons kumu petozane merci pour tout voyons kumu. Na besimbo tebele na et donc Kinsala mokonzi ya Lyon et donc Kinsala na pesi mbo tebele na bosani pete venanga giyewa basala ya giyewa mokonzi ya Grenoble dans na bosani te salon de coiffure mingi chez Bijojo na Limoges bana ton la bola Limoges donc batu tout bokendaka wana na salon mingi chez Bijojo na ko sana te ser nanga mami moke moi motema général John Chibangu papa na bana na etu na pesi bambo tebele ser nanga mami moke tout ça toujours ensemble et puis na ko sana te mige nazo senga vuma o eza lisungi nazo senga na ba partenaire nyoso basunganga mingi na mon frère David Mangarou na ko loba na télévision te tous avons na besoin de soutien migi na batu tout ba otalanga ovuma ba na besoin ba soutenir nga je pense na on peut ça WhatsApp na ngai ouais et ça va bien ingénieur Lionel Moulumba na on peut ça WhatsApp pour batu na besoin de soutien migi makambo zo senga biso ba mbongo ebele zo senga ba billet zo senga makambo tout donc toi vraiment na besoin ba soutenir biso pour et permettre biso même délégation et où ta ndenga leo et ya pe koto ça la pe bien. Donc vraiment avant que tu na les kana mamutu donc bateau tout ba vraiment na besoin ba monique te moi na maya ça les locaux to tchai poids ni na ngutu za rawa pion. To tchai poids to soutenir et lo razo ça là ba ko ta contact na bana WhatsApp ou ça 0 je peux passer pour na besoin de soutien to rara alita chamala chancel même ba ko za mutu na ngai. Ozomona o tout ba na besoin mage te en ça ça le loro mobo to soutenir ye to tchai poids atala moi ba mike et ça la peut bien parce que faut to ezo senga biso ma mbebele to yeboy pa ba mike Fabrice Mola trop de azara pesa mbote donc ba tutu ba komelanga na 00243 84 11 800 et puis 76 donc 00243 84 11 800 donc 80076 donc toi on a besoin monique na ndebo sa mo ba billet soit à moi de la part ça la même ba mission no mona ba ba ya rabo au monde la msusu alita chamala sombi 20 billets koto ya sombi 30 billets fonctionne bon et tambola ndingo na biso beto on a besoin ba soutenir biso pour comédie mboka pe et kende liboso très bien na dans les boss dit David Mangaya venant Thierry Monga les boss tête tenda ya maman Rachel Fouta donc na robo santé venanga de gloire Ntsai Crédit Lyonnais mon pépé bien wana kutu na ninga famille bango tout ba soutenir na robo santé ali Kisala caviar Isistola na bo sanité Orly Makabi na robo santé Théo Miguel donc bienvenue Kimbunda délégation Londres Roya Miguel ba aimé na lui Bosita Pen Cynthia Kams la rose bango tout ba la kinga vraiment ba John Ngela Fleuve Congo ba tout ba roya mère Vala Valentine donc ezalama kitoko donc na pesi bango de ba salam nanga et puis mige nazo senga la fief nanga ya Bruxelles na habité nana dans la caméra pour faut bazonga gros plan aux des messages na lancé message na on lancé na bana Bruxelles mige nazo ya Paris na habité na ba tu belé balinganga na Paris mais Slim Bosonja bana Bruxelles ba bruxellois na bandino na keno na Brooklyn baba vinanga taki ba forme Shiro Chamala Ige Louvelela
Ah, Védiora Tiki Biso déjà. Venanga tour de contrôle Pichumbombo. Venanga Chiba sur maman net. Ba Judith Chiba sur Banadine. Donc, Nazo Senga, Bama Salanga Hervé Mwanza garçon de l'X. Joe Modango Kikaspey. Deodamba Wesh Play. Trésor Mbayabo. Dimer Diwa. Billy Smith. Bana Maya Lola Bazé Bele, ba Sakina Kitums. Ba Foura. Ba Jennifer Choc. Ba Bibiche Enadej Tomba. Ba Mireille Kaseka. Donc jour on a pour ça Bruxelles va déplacer ba ya Paris. Tala lelo mbala liboso na tanga bata Bruxelles et Belé parce que on est à fief. Ici siko tout ça. Eric Masiala. Yannick Kainga mon invisible. Nazo senga mare bana mai tout ba Claude Tongo Nzambili Elliot Mopia. Donc bana mai tout baya ko soutenir mutu na bango jour wana. Donc bata Bruxelles basé Belé bana mai na si mususu ba olela ba mi yo quitter peut-être prochainement. Autant à bango mais tout senga mana o senga jour wana so na talibo na moni pe Bruxelles et pour bata Bruxelles balanda nga mo rare. No mo le na beteli bango c'était so ba yete au monde na ozonga national ça bango na live ma décide on ba vient na biso pe belé misusu là monsieur bigato na plateau ba kombe roki mavuma na bengi bango ebele ya Théo Maïla pe na pe chombote ba ya ko soutenir nga même na Liège vient nga Théo Mukendi la patoche pas payer fois pe sanga 1000 pour na billet ya mutu moko pour na billet ya mutu moko. Ah très bien. Donc voilà. Merci na Babingo ma générateur de boules Patrick Luboya salon Elbito salon coiffure de la part de Silim et de la part d'Aristote Mbonda et puis Jean-Louis Yabamba dans le Canada et puis Stella Mbala bébé Gou oh de la part de 100% polémique. Il y a ça la promotion bien. Ah, il y a tchaka nga peto. Mais 100% polémique. Na boula ndoule oya. Ouais, na mona gi pe il faut soit à côté na page na mona tchaka pe ba nga trop. Tout à l'heure na obenga ebo 100% polémique. Ma page na pesi pe ba page tout ba salam. Ba diaspora Ndombolino mon gars, Ndombolino habike tout soule ne tout à l'heure. Diaspora RDC, ba page tout, ba mbote. Donc ba page on a tout collaborer na pour la promotion. C'est très important. Ba tcha ba biloko Baliloupe, les news des stars, Jérôme Abiala. Ok, donc les news des stars. Donc toi vraiment la besoin de page tout, Bachabiso, même TikTok. Ah c'est bien. C'est bien. Tu peux essayer de mutulanga. Autre biso nakati ya système, nakati système tu peux essayer de famille Mazwa, famille Bosonja et puis Jérôme Mutombo de Bruxelles, Stevie Imongo de la part de Céline Bosonja et puis ingénieur Lionel Moulumba na kati ya Toronto et puis motema ya Dems Mujinga. Merci na bandeko tout bona biso kuma se photo chaleur merci pour l'assistance voyons Kumu Mastalanga mon ami merci pour l'assistance voilà voyons Kumu des fois tu force tranquille. Première photo to laksayo photo pour les taux luka photo Nancy Nzenge de Das Magui Foura dans la bosani binoté jour wana so na moni bino ezala senga trop maman bébé de Das pe mère Malou Bombo et puis Mike Kalamba il pas de date mais a te bonne chance kaka mi sutolingi biloko tout musique to ezonga ça la bien voilà première photo to lakso yango ON Multiservice organisation Ngozulu avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création des logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Le quadre. Kofi Olomide. Ouais. En fait, Hans Luzolo, je m'excuse déjà, ni c'est pas Kofi Olomide. Musique inaye. Musique inaye. Musique.
Mais tant qu'on imite Kofi Olomide, aujourd'hui, il y a un Kofi Sepela ou pas? Bon, ce que je retourne est direct, mais tant qu'on banderonne de Ababenga. Et donc, un discours moins indirect. Donc voilà. Donc quelque part. Babenga pour une félicitation. Ah, surtout Mama Rifa. Mama Rifa n'a profité de l'obélo. Mama Rifa faut comprendre à rêver à la icône. Mon iba vieux basali belé. Donc tant on imiter vieux. Yo pe visibilité. Ozo mona bat ba talope pour na travers. O mona kaka ya Kofi ya komisi ki ya ngotso pende na zo ebate. Ese biso pe baleg na biso fo baloba. Tika ya ansi na biso tant ba finga nga kuna. Bilo musu fo ba mona ngo normal. Via za icône donc c'est tout à fait dernièrement na mona ka ke ba appel ba nini pour le moro tout ça na Karine donc on dirait merde donc oui car on dirait merde c'est pela été. Donc des fois bilo musu via c'est pela été mais bon. Veille mora moi na poto ebi que il mourre même ba président ba toucha bango c'est tout à fait normal. Mais pourquoi toucha ka Kofi côté mabe na imour na yo? Mais Kofi pas na kabusa sala ya malam ba jour mususu leti imour to bon oko nabi eza imour to comme ça on peut imour partir on peut sa maman si flair na kata concert apesi na bise déjà otizara Kofi déjà to sala kango ba imour ezara mingi na kaseta to sala déjà nda apesi bise na Karine ezara mingi whisky on peut sanga whisky mais on est quotidien oui quotidien on est à quotidien. Vous comprenez? Donc, mais au moins, tu as le fleur bon. Tout ça là, qui est na mda kunda soumene États-Unis, tout ça qu'on est na Karine. Pour bilo tu es à programmer, tu as toute une staff. Yo ebi kenga na équipe derrière ngado ba postant. Dans postant. Voilà. Mais ça ezara 100 cœur et na mutu moté. En fait, ngana tout bon parce que comment on commande c'est la mission on na simano. Caméra no ngo soko so na artiste. Na légende ya mboka na biso Kofi Olomide so ngai mutu le roi légende le roi avait mon pas bon mouvement muta ko utiliser nga pour na saba bloro mobo jamais de la vie je lui dois beaucoup de respect c'est parmi des gens on a la linga surtout et na chana ba mobo yangu na orango tous les jours na kokokate kozangela kamate melinga kana mama ye na oranze mo oranze mo Marie Misamu oh ngayoro nazali reconnaissance. Donc, nalinga couple bango ngamo kuna benga couple buloba. Pour couple buloba ba umela na longévité ti lelo bazanga ce qu'on a souhaité yé pe na mère ba umela bon yo moni na benga ba couple buloba. Donc et ça na sans arrière-pensée. C'est parmi des artistes congolais où on a linga mingi. Donc est-ce qu'il y a un message ko pesa Kofi Olomide sokizo? Na ilo ora na rolo bana vie a acha sulibaya. Pour obi lelo so tobeta komba arena ya pona vie wana. Pour Kofi Olomide légende acha libaya mais na osinga kana vie atika ko se victimiser na la dernière sortie médiatique na evia zo lela yé na niveau na ko koma bloka ngai te ngabasali ngabo c'est un légende on est fier ya ozanae tala oye boyo ke ba Côte d'Ivoire bani nous on a Kofi Olomide papa yebi on est ba pesa bino parce que ça fait migué tozonga na on to kende pas tozonga pas à pérenniser boulot na un niveau moko ya osakana te tala zwara génération na lukelanga deka katangelanga nde to vandi to moko ti lelo babima na génération mo ti lelo azali ve wana zo chamulunge te nazo ba chebiso ti lelo zo chamulunge na ba jeune ayembi asali tala obi ve wana c'est un stratège ayembi na ba nino asali ba parce que il veut rester dans le game donc c'est quelqu'un stratège na puissera courage na bolati pantolo boye bimi omona bovandi bova elibino blues moko ya mama Cindy bokamwe na jip moko boye c'est ça qu'on a donc via linga a pérenniser linga tika la kaka nanje donc c'est quelqu'un à encourager na âge na mazo sala c'est bien mais malgré ba côté mususu un peu sombre mais c'est un être humain qui est faillible à côté mais assez relevant là vite moi je n'abord que la keba flair toujours. Merci. Et puis, on a profité de l'occasion, on a appelé ça Sandra Kazadi Bambote. Ça, c'est Chouka. Ouais. Tu peux essayer de Sandra Kazadi. Tout là, sur dernière photo et émission, Lelo. Et l'idée à mon foudé. Jibim Piana. Ni ne sait pas là, non, pas Jibim Piana. Nizi Kinae, et puis, il y a personne, c'est. À Solarabien, c'est un vieux à moi. À ma vie, donc, Nalinga trop. Est-ce que moi, en sport, comment danser jamais de la vie. Non, non, si vous question. Non, non, si vous question.
Kana makambo nyonso tozomona o. Donc moi ata danseuse ya komeka te abina te bon bango déjà yo ebiso eza danseuse professionnelle neti sœur na biso abina na aigle et ezala te ba danseuse na ndenge ya na orchestre mobo après chaou chacha et comme des fois non. Mais aux analyser sortie médiatique il y a mon soukane était que père ah longa non mais quand on longa artiste et comédien là ta casquette à papa le quoi papa ya réel aux analyser sortie médiatique il y a mon soukane nini mon abani go bina na âge ya 10 ans 9 ans na 14 ans 15 ans comme une zemi aux analyser on était que père et ça souffrance ya Congo et ça passe ya Congo tous ça musique ne bisonde moto ça mabe tous ça artiste musicien JB piano ne moto ça moto mabe en fait tout analysons quand JB télé ba ça et gros là me suppose que autre ce soit so moi nous faisons la danseuse na ba logique aux danseuses professionnelles parce que mais il faut taper place ba botami c'est ça yo to lo bati so o e komeni mo na suka yo zo analysons on a format nini et ça souffrance ya Congo moto ça qui ndeko na biso moi si a passé na ba période ma bebongo na âge ya 14 ans mokolo bon papa o kwa jiwa no coucher na eza space ya Congo nzala ya Congo to eza musala ya musique moto ezala bongo que ceux qui ont na musique aux danseuses vouloir ou pas faut bimana président soit eza JB piano na za motema mabe na trois volets nous analysons na bien la sali ba démarche nanga deux fois na ki États-Unis simbité na mbongo nanga mo simbité na kenda Chine ozongi sanga kino bina zonga kino oya osaila nga ba démarche na kende mais ti lelo vie côté on esalinga passe mais na oyeba telo nga na sala parce que ngai na legaka te na lobaka te puis na mona na te na moi na za boy na mi bomba kana mi kangaka na ko s'exposer te mais loko via sali l'exalinga motema passe sanga motema passe mingi pesa mutako tikanga na kinte batukuta memi bapoto bakiatiki bango kuna batu wana basaila eloko ni apesa endini ya mutuya parce que on a pesi eza ya mutuya na sima na ngwa récompenser nga neloko récompenser nga neloko ni na sima na neloko te deuxième point ezali pona petite sœur après ya Magali Chitundu azo traiter nga mabe makasi akateli ngai makolo lobina ko mesika mwana zate nazia timu ko mwana na nga kokola bongo ye moko mwana ya oluka ngai esalinga pasi eloko ane eswinga ida nazangi kimia en plus ya Magali bengi mama biso na téléphone a manki mama na biso respect azo makambe belé si mama biso nde loko epoussé kana ko lobana Magali Chitundu yango wana na CP na ba accent mukita ko pekisa ngate na kitala mwana na ngai bolenge ona boti na bo mwana na âge ya 15 ans opekisa ngana mwana ngate na ziati mukolo mwana okola bona ya otala mwana ngai lobi ngana petite sœur nanga Salima tokende tiko na otala mwana porte baboyi ba sentinelle balobi ya Magali Chitundu apekisa batu nga si jona linga nga olobi na mais oza papa oza mutu oza na bana basi naza bana basi oui naza bana oyebi migenye ma ba sujet tant ko manga naza analyste tende boyamba passer Denis Lesi makamu nyoso azoloba loba otune mutalongo likale so lobi otune boy nyoso non moi je suis pas un analyste moi je suis un artiste tout peut arriver dans la vie je préfère me taire sur ces sujets mais en tant qu'un parent en tant que responsable personne n'a réussi à accepter le Rwanda ou Ekomeli, Sernabiso, Ekomela Mouananae. Mais ce sont des histoires qui sont fréquentes dans la musique congolaise. La majorité, même si Otali, même si Raba Fioti, au Talaba Age Babanda, ils étaient des enfants, mais ils n'étaient pas le quoi. Il y a les seuls uniques dans voilà, jusque-là, Abimina. Même bébé Tchanazara, voilà. Donc, on a peut-être Moussou Soupomoni, Ezaba. Miguel, omoni ezanzala toza logique à musique toza jibe na ngala olobara en tant que parent omoni mutu moko te tanga tinda mwana na esika moko boy na bas âge abike place na tinda mwana wana akuta na ba mbiscade na chemin peut-être même sous ba parents ba otala même sous condition de vie a mwana na ke kutana na mutu entel akikuta na mission munene bolem sous na sima na famille ebonga mais la réalité mususu ezala kuna bakutana nango to bona sert na biso sandra na pesi mbote abi ba ba zoye la musala mais bakoma sur le terrain bakuti de misala ozomona donc eza ba réalité mususu omona ke ba parents mususu ba accepter kotika bana bango très tôt par rapport à la situation de vie amoni mage kokemba o donc ça va pas donc moi na ke place mo akendega o nyoso ekomela
on s'en fout. L'essentiel, gars, Abisso, tout ça, moi, il vivre. Donc, c'est des situations parce que, pourquoi la Abisso, non. Parce que moi, je ne vois pas ma fille Lélo, de toutes les façons, moi, je suis comme danser orchestre, orchestre ni nango eza to uta Congo moi avant na pota bina na orchestre c'est déjà pratiquement impossible tu vois mais ndeyo lobi non obi ki stopper biso si jeu très important très sensible très sensible et choqué ba parents belé bandiko belé pas basi pas blessé na choqué on a comme papa le roi JB a bota mona ta fois 4 mais imaginez-vous na Artoana ba te belé tono zongo karato to yuko ngwa tono zongo ba c'est la JB makambo ba rimer mais or que ça vraiment réalité en fait so yobi to tiango stop. Tous les 11, 2 ou 3 ans passés, dans le groupe, dans le staff, au cours de ma génération. Depuis na botama lelo bon certes je suis marié parce que mais artiste na botama non na zoa na nini na sia 17e morité nga toujours na bazara ba majeur donc c'est pas déjà dans la fin de semaine donc nga toujours likolo donc donc c'est artiste congolais mingi ba méchant franchement moi là tu pose artiste moi là mélanger mais c'est méchant. Et puis Jiba Zaye Moroté. L'autre le bela Jibé, mais bandeko bota la biso, ngana ebe belé. Ba mi thème bébé artiste congolais. Sans cœur. Sans cœur. Le soit appelé sur 100. Il faut payer ça venant 3000. Mingi. Mingi bandeko na biso bassé surtout. On préciser. Les aga Jibé pianaté. Il y a Jibé bimi. Mais ba tout mon jour et bima. Bon ko pas la TV monter comme assez ma ko médicolo. Sans cœur. Mingi. Ba ça ba désordre na ba salité. Na vie ba congolaise mingi basé belé obi to cha stop nako foxé to loba o faut pas loba to retenir ni na passage à délo passage les rare malgré au côté singa mo ba sujet belé passage les rare rendez-vous à les 16 les 16 juillet to kutana na théâtre gymnase Maribel bato tout ba fan tout ya théâtre ba banda sepela na biso depuis des années to kutana na bato mona tonton moi je te regardais j'étais petit na bibo ngasiko na na agene place na mona ke to banda boulot kala ou moi ma maman quand elle me punissait elle me mettait là-bas au coin en même temps elle regardait le théâtre je t'ai regardé il y a très longtemps alors j'invite tous ces gens là et puis on a profité na lancer appel na ba joueur na biso Congo ba sepeli biso makasi na kan oh tout bazan na espace Schengen ba ya jour wana tout c'est kana bango longo Chancel Mbemba capitaine abenge kirinae Arsène Zola na pesi bambote na mincho azana niveau Koweït aobeta kuna na pesi pa minata chia bambote belé Arsène Zola bazala trop petit na ngai vraiment que Dieu te bénisse Jackson Muleka nzamba pa mbolé belé pourquoi pas osa moi déplacement partir maswa kuna profiter pe na benga Daju ozo ka bat nazo benga Daju Gradir Taik Gims Naza Maître Gims Franglish nazo linga Franglish mikolo makasi ba petit na biso tout ba nino do ba jeune na biso to ba rappeur wana ba nini ces jours là so ba et ça a un grand plaisir et puis je dis merci à un artiste je pense à sénégalais ou ivoirien Sagalov na mona ça qui vidéo pour nous sensibiliser tout ce qui se passe à l'est du pays je voulais aussi lancer ce message na bateau bazan na est quand on fait rigoler le bateau bosani bangote on est de cœur avec eux situation zo les gars comme na vraiment préoccupé pe biso certes tous en musique na ba poto rota ba vidéo et ça la passe en plus non c'est ngana ba soda na biso baza kuna baza ma focus pour au monde mo soda zo bunda koto masa c'est zo beta ça selfie Nathalie vidéo na bi m'écoute bozala la mambo zo sala yo zo bunda kuna me côté kuna zo ça selfie c'est pas bien donc on vous donne la force grosse force à nos FARDC la victoire est certaine. Et certes. Nzambe ya osala to longa bitumbo ça fait des années ba décennies Congo ils souffrir na guerre et ça na est à pays mingi moni logo so za musika oye bangote na landa frère na biso innocent lo ba ke bango ba vivant yango mingi ko vivre guerre là ba séquelle éthique la bat na mutu po moni ka biso to na biso na besoin thérapie te po mitu ekuta marambebele bato ba na est so ba ye mapoto bango tout faut ba le kama donc faut thérapie po ba vivre ba acte ba atrocité belé ba moni ndi bandeko na ba bazo kufa makambo belé ça fait trop mal. Je demande à Dieu que la paix règne au pays, que la paix règne au Congo, que la paix règne partout dans le monde. Et la justice de Dieu, il y en a. Voilà. Merci. Merci na passage na yo. Merci bande retour batali biso, merci na bino staff nanga Kumase Photo Shalom, Céline Bosonja, Aristote Mbonda. Na bosani opé sa petite sœur. Mbote, Nancy Feza. Ah ouais. Christelle Feza.
leki na ngai alinga bango mingi bango vraiment bamutema na ngai Élysée et puis toute la famille Cristalele Rinolé na pesi no ambo TV na ngai Jinalele Oma Denise Tantine Riana Lele ingénieur Patrick Inanga bande retour na pesi bango puis félicitations na nièce na ngai Naomi na Aristote Bauter Okobota Nzambe a pambola bango et puis mes enfants je leur salue sans oublier Maman Paradis. Kitoko. Merci. Merci d'envoyer un pour l'assistance. Bishona Bino Tokutani Mbalasima. Joyeux anniversaire à Goyo Pitbull. On est ensemble. Merci.